Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bebe ya moi. Ekila monena pesaki ngangu ya suwa ye te o. Paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Balandinho surtout, il y a Diamant Noir TV, bonjour et bonsoir na binonio surtout, ça dépend na esika oyo lelo, bozolanda biso sur Diamant Noir TV. Merci na bino pour la fidélité et puis patience, bozara toujours wana, tangu tobandi koso la masolo o Italie, mboka na biso bozali penza ebele pona kolanda biso. Balandi Diamant Noir TV, tozana invité na biso Major Ngbanda oyo azali breveté d'état-major lelo biso na ye lelo tokosola akopanzela biso makambo ebombami na RDC pe du côté spirituel tosola elongo na ye peuple congolais bozala branché bo bouger te parce que tokoyoka mingi toyamba Major Tito Major Bem Ngbanda, bonjour na yo et puis bonne santé na yo. Le sac on a yo, maman disait le sac on a balandi ban sur Diamant Noir TV, ma pamboli, nzambe akela likolo na se, na biloko biso, na bino moko na mabota mabino. Merci mingi pour la opportunité au pesa ngai, au pesinga lelo pour na koka kopesa contribution ngai pour na likamamboka na biso. Bo kolongono anzoto ezali pour na ngai na libota ya ngai. Bongo yo maman Gisèle. Oui, biso pezali malgré mboka na biso ezanga toujours makambo ezali vraiment ebele na ba côté nyonso to ya kosola elongo na pokwa na lelo na yo. Tango tozoyebisa ba Congolais nyonso to ba koti na kati émission tolobaka toujours soko koti na émission na biso eloko ya liboso ezali kaka j'aime na yo avant pesa biso bonjour tango ofandi liboso j'aime. Otiena nous j'aime na émission après ovandi parce que yango nde protégeaka émission na kati ya YouTube na biso donc to bandi kosolola po information ezala ekende partout na bandeko ba ebite ba koyoka mayele ya Major Ngbanda lelo o tozosolola ne na pokwa na lelo na pokwa na lelo po na biso e na moi ya lelo po na bino na bandeko mususu ezo dépendre na mokili même mokili nzamba asala ngo compliqué côté mususu tolito lala côté mususu boto lamuka c'est ça vraiment mais loko eza mboka na biso esengeli tosola yango nde to ovandeli penza mingi awa na yo elongo peuple congolais tango tolobi lelo tokutana Major Ngbanda pona kosola o ezali ko préoccuper biso ba congolais botuna na biso tokobande pai na yo Major. Pourquoi lelo la RDC tozo subir l'agression rwandaise oyo ebanda depuis 1996 ti lelo? Et aussi te retourne pona nini ba régime nyonso bazokoka te kosilisa yango uta Musée Laurent Désiré Kabila fils et puis ti lelo avec Félix Tshisekedi. Merci mingi maman Gisèle pona mutuna moyo. Ebanda kala bato yo bazali sima likambo ya mboka na biso. Nalobaka toujours na balandi ya Diamant Noir TV que situation ya mboka na biso ezali orchestré na nzambe oyo ya se na bana baye banda kala balingi ete bana oyo bakumisaka nzambe ya solo bana ya RDC bakoka kojouir na ba ressources oyo nzambe apesa bango te parce que congolais moko te akoma mukanda epa nzambe mokili ke abotama na Congo ezali yeme na bolingo boye na ngolu na ye a permettre que ba congolais na ba congolaises babotama na Congo
pe atira bango kitawana ya ndenge na ndenge po ete bajouer na yango. Mais bato oyo bayina bana ya Congo, bayina Congo, basali lingomba, basali alliance, bayokani po ete batika biso na isika tozali lelo, po ete ba continuer ko piller mboka na biso, po ete to s'organiser te. Mais tango yozo tuna ba gouvernement surtout ba leka bazo ko kosilisa te makambo mazolekana na este ya mboka na biso. Mais balandi ya Diamanoir babosani te bana RDC babosani te bayebi ete mokolo oyo mboka na biso ezwaki libabe ezali mokolo AFDEL akota. Anzela biso toyoka. Ezali jour ya malédiction ya mboka na biso nde AFDEL akota. Mais soko otali bien na AFDEL wana ye Laurent Désiré Kabila azali la connexion na bango. Ouais. Azaki bato yo ba force AFDEL ezalaki Rwanda, Burundi, Uganda. Bon. Ba oya ye kolanda. Kanambe tango ya ye. Kanambe azaka na bango. Bien que bazo chanzaka ba kombo. Elongoi AFDEL ekomi RCD, elongoi RCD ekomi SNDP, Yakunda, elongoi wana ekomi M23, lelo ezo continuer mais nyonso tuana. Ezaka même bato. Alors, tango Kanambe azaki na bokonzi, yazaki na bango. Bon, Félix Yaye, alobango polele devant ba Congolais, ezaki télévisé alobi que Kagame azali ndeko na ye. Alors, ba aussi sa bitumba ndenge nini, bitumba ya est ekosila na volonté politique bato yo bana mboka o balingi basisa bitumba bina, bitumba za kuna. Et eloko nini esila raté. Eloko yo son ezalaka ebande pe na suka. Tolobaka toujours awa que omoni soki bitumba ya est ezosila te parce que ba force de l'ordre bango ne faut pas si sa bitumba o ezana est ezate ke civil nazo za mundu ka no bunda ezali bao bazana Sokoto ne bakende ko bunda. Alors tango e bitumba ezosila te ngolo ba na kati ba ennemi na biso auto bunda na bazali ne côté à force de l'ordre. Alors, et bon mamité, national a déjà dans le bas déjà na shona yo que nyoka ba serpent venimeux continent mboka ba ennemi na biso bazali armée na biso ezali infiltre et tondande kotonda ba toyo ba soldat ba troupe rwandaise oh bazalaki FDL bazawana oh bazalaki na RCD batondi wana oh bazaki na CNDP bazali wana ba bazali na F23 oh kufa ezongi lisusu bazawana bazali ebele. Alors bitumba aussi la ndenge parce que tozana bango na pesa ndakisa ya roi David akimi akeye pa roi ya ba Philistin et Salem et salete ba Philistin bakobundana bana Israël. Oui. Roi ya ba Philistin a zui David na batona pe bakena kobunda bakomi kuna ba prince ya ba Philistin batomboki batuni roi ba me moto aza simono azokenda yaza Juda abino azo ye azai pa na ngaya na moni na foti mote azokende po to bunda na asa sabiso ba prince batomboki babi non babi azonga ya koza na biso te. Alors roi ya ba Philistin azongi si David na batona bakei mais tant bakena na bitumba bana Israël balonga kite ba Philistin balonga ki. Alors tozana bango soki réseau yango wana tozana bango na kati ya armée na biso to kubunda na bango to rolonga bango ndenge nini bango bazali majoritaire na ba poste clé ya commandement. Tant que bakozala yango na lobana nga déjà soki tolingi tolonga bango na babiso bayebani mama Gisèle bayebani na ndenge bazokuya na ngulupo wana bazotolisa bango na armée bayebani ezala na mikanda o bakotasi baliso bapesaki ezala pe na lolenge na bango ndenge bazalaka basangisa bango bazongisa bango epa mokonzi na bango Paul Kagame bakende baservir ye na mboka na ye batika armée na biso
ekambama na bana mboka tango Major biso tozotuna tokati yo maloba po totuna mai kasi ntango biso tozotuna pourquoi bitumbana ekotela biso nini mpenza oyo emema bitumbana ekotela biso lelo raison ezali simple balingi bazwa nkita ya mboka na biso raison principale naloba mpe na solo na basima nalobaki ke tant que Congo ekozala na baresource eza nango Congo ekozala na kimia te ntina wana nga nazosenga ke peuple congolais bana ya mboka soki ozali na moto ozobunda na moto aleki yo na makasi soki olingi osala alliance yo kosala alliance na moto aza makasi soki ye akobeta oyo azokobundisa to azobeta yo yo kokende kose livre epai oyo azokobeta yo te biso toyebi ete mabele oyo na RDC mokeli ya likolo na sende apesa biso ya lingi to jouir na yango ya sengeli na ba ressources wana te ya ti yango de po biso to jouir na yango mais nzambo ya sena bana ba lingi te to jouir na yango to sa ndengeli to kende pa na ye po to kende pa na ye to zonga pa na ye azala mokonzi na biso a régner sur biso po ete tango to zozo ba action contre monguna ye akozala côté na biso kobosa na te mokili mobimba bako se liguer contre biso bako yokana contre biso monde entier soki biso tozali na nzambo ya solo bako kabiso te mais tango biso to mona ke no motonde azana makasi ya ko libérer biso mutu moko boy to pays moko boy to organisation moko boy tozo ignorer mokili ya likolo na so apesi biso mabele ekozala likambo tant que tu reconnais que mokili ya likolo na so apesi biso mabele wana azali prêt ya kosunga biso et que tozotika ye tokende kote mosusu toluka secours tozo se tromper tant que toza ba ressources wana bato bakolinga toujours kaka bazwa yango donc cause ezali ebani balingi s'approprier ba ressources na biso bazo na est bazo soi-disant force bazo na est même chose ba kozwa para bango ya gâteau ba kosalisa Congo te. Mais pourquoi les temps à Mobutu basalaki yango te kaka sikoyo nde bakomi bakokaki te na ntango ya Mobutu mpona nini kaka nde sikoyo oui parce que Mobutu azali national alingi mboka alingi ke ressource ya mboka na ezala ya biso moko yango wana aza kocontinue koloba ke tant que akozala na bomoi ata centimètre moko te ya mabele ya Zaïre ekokende kote mosusu akonfese yango alobi yango en public te akufi esalami ka ndenge alobaki il faut mokonzi alinga mboka soki olingi mboka na yo te nani akoki kolinga na place no lelo bao bazokamba mboka soki bazokolinga basa plaisir na bato basusu bawana bakosala bango baosala peuple congolais cadeau te bango bazoya bazolinga ye bazokozala na ye mpo bapie mboka mais bana na RDC wana bamosusu bazali wana oyo baza na volonté yake makambo mabongo wana na mboka bazoka pasi na motema bazali mais eloko ezosanga nde bazwa action. Mais si je comprends bien les autres autonomies Major Ngbanda, si je comprends bien c'est que ba occidentaux balingaki kobengana babenganaki Mobutu po bakota guerre après eloko nalanda ngai moko interview ya moko ya ba conseiller ya Félix ezalaki na Top Congo azoloba abi raison principale ba occidentaux balingaki ke maréchal za susu wana te parce que yazol pekisa bango ba exploiter ba ressources ya mboka yango basalaki nyonso babengana ye po baya kopie mais tala ndenge ba morceau lembo bani ba ressources ya mboka tala ndenge baza kosakana na yango pourquoi parce que eloko balingaki na yango wana mais eloko nyonso mama Gisèle ezalaka na ebandeli mpe suka oui Congolais bazali susu ndenge bayebaka bango te 10 ans passés babuba bango tellement trop que lelo tant wana eza su yango te
Congo bana mboka bango moko conscience ezokota bazolanda un jour okolamuka bana RDC bango moko s'approprier avenir mboka na bango bakoko sala nyonso balingi mais esenge toyeba que tozali bato ba pays mosusu bazoya wana balingi biso te balingi de ba ressources balingi Congo te mais balingi ba ressources ya Congo. Alors to garder on a mayele c'est to garder on a mayele to koyeba eloko ni esenge to sala poete biso o nzambe to maso ma nzambe apesi biso na mabele mana to sala nango pe to tika poete ba génération future ba profiter na yango. Les londes photos à ma disposition pour te tokoka ko kengele mboka to kengele bana mboka pe to kengele bilam donc biloko biso biye to kita nyonso nzamba pesa biso. Ouais, pesa biso. Pour te comprendre les lots vraiment occidentaux balinga ki pena mobutu akende po babanda ko yiba biloko na biso ba minéraux à travers ezali Paul Kagame ndenge to moni lelo. To partager vidéo oui réaliste ndenge le bilo bandeko partager vidéo mingi pona bandeko bazate bayoka vraiment nini ya mayele oyo lelo tozomona major breveté d'état major azali kopesa biso touti kolanda toyoki na matoi na biso nyonso tout que lelo François Beya oyo auti kozwa liberté provisoire na affaire ya coup d'état raté oyo balingaki kokangela ye. Major Mbanda, yo ozali breveté d'état-major. Yebisa biso nanu quand il s'agit d'un coup d'état raté. Quel sera le rôle de l'armée et aussi le rôle de la justice dans cette affaire? Merci pour notre maillot, Maman Gisèle. Coup d'état. Pour nga ezali bon nandimaki yango te quoi. Tant ebimaki nandimaki te na landi ndenge bazoloba avec légèreté non nga nandimaki yango te. Coup d'état je crois que soki moto so lobi ko boma mutu na mondo wana na bango wana preuve ezali ke yo lingaki oboma o wana aza wana to kanga to sala bo ya kotiko te wana armée justice bon na wutu ko yoka que juge a libéré Kamere yepe atizolo likolo o ya sambisaki yepe atakizolo likolo bon soki olandi pare olandi nenge makambo mazolanda ezoleka parce que Kamere bakangaki pe oui bapesa pe liberté provisoire liberté provisoire oui abimaki azana mboka azali na ye azali akakutanaki pe na mokonzi ya mboka basololi pendant des heures bon bayebisi biso que François Beya alingi asala coup d'état moto wana azali na renseignement soki alingi mpenza asala coup d'état ya solo mais bato bazoba makambo bazoba wana te azali chevronné na eloko aza osala c'est-à-dire que moto na calibre na ye o azana asali na renseignement pendant des années bolobaka ki asali coup d'état et puis bon tomona eloko moko te batika ko faire endormir bana RDC totala nde makambo ezoleka batrouve nde solution makambo bazoleka na est batika komemela biso bato ndenge na ndenge bapays ndenge na ndenge na mboka po ba solution kozala te bayende po ba aggraver situation bayete mais po na biso justice ekosala ni Mama Gisèle justice ezali na maboko ya ye moko bakosala eloko moko te justice azotala bato naobi te ke nazodute te na intégrité na bao bazakolo bato amayele batondi wana bao balingaki bazolinga justice esalama bazali ebele bazali majoritaire balingi ke makambo mabongo wana balingi bato bacoupable bazala sanctionné baza majoritaire ok mais baza limité compte tenu la pression bazo subir mais ekosila un jour bakozwa liberté wana
pour exercer métier na bango ndenge ba yekola yango. Armée non justice eza non indépendante teti lelo. Non, égalité. Yo accusé moto ya coup d'état. Mais bon tika ba bima kinde. Non seulement liberté provisoire na azanamboka, mais bo pesi avion abimi. Ba dumona ba Congolais ka banane. Ba Congolais baza susu bato yo baza distrait hein. Ba ne caméra bimaki. Mais mbongo ezonga te, mbongo ekende wapi? Alors batika distraction, batika distrait biso. To faut pas focaliser na likambo yo et peuple congolais bazol zela. Libération totale ya mboka. Ba trouver une solution likambo wana. Maloba pa na mama Gisèle. Kasi yango to tuni na likambo wana po to tuni na tolobi ke rôle ya armée penza na likambo ya ndenge wana ezani. Armée soko alingia sala bon, armée za pouvoir. Nga bon. So ngala tolo ba ke ba bazana musa suda. Oh baza ba konzi. Baza na position OK ba ko sauver mboka. Mais ça il va sauver en côté un jour va rendre compte mboka. Kasi na likambo ya coup d'état. Neti na likambo ya coup d'état. Na coup d'état. Est-ce que bango soki bakangaki bango ba suda. Oui. Bakangi bango soki mama je suis pendant coup d'état solo ezalaki. Ba okonzi armée bazaki impliqué. Yo kanisi bakovana kaka nyebo ti likambo keka boy. Bon toujours zila ndenge bakosala mais armée soka sali coup d'état ezakali se kite mama Gisèle. Le monde qui a na ba pays ezala na Mali na Burkina Faso ba pays misusu soki coup d'état ezali blague ezalité basoda soki baza impliqué na coup bango baza na manduki bango baza na manduki so baza na bazali ça coup d'état bon yo kufuka te yo so fuki bon bakitisi yo mais nazo douter très fort que bao baza ki na bao baza na armée na papeta minene bazaki na yebeya parce que jusqu'à présent pour nanga na zuma les comment que ils ont prouvé que coup d'état est la guité ils ont comment monter de toutes pièces nazo rejeté en bloc voilà wana moto ya mayele tanga za ko ba biso toza ko yoka ndingo za ko expliquer biso parce que makambo ya mboka na biso makambo leke belé toza ba problème partout mboka penza ezali matata mboka ezokene ndenge ezokene mais ceux bazo kosa lisusu population o déjà toza déjà na ba passe belé et banda suko zela biso ba théâtre eza pasi po to na besoin mboka neza libéré toza na besoin avancement ya mboka bato bazo diriger donc esengeli balo ba vérité na peuple congolais que makambo soki ezali bongo te ndenge toyoki po toyoki kaza malade babimisi aya kozwa traitement na mboka ya ba mindele ndenge tolandi kasi major Ngbanda batu batie ba j'aime déjà ebele sika bazali batie epai bazali pona kotuna motuna to constater que depuis quelques années ba conflit communautaire ekoti na RDC ndenge to constater to monaki ya bakasaye na bakatange et maintenant ekomi likambo ya mai ndombe oyo ebandi entre bateke et les yaka biso to retourna ka epai na yo nini lelo ekoki kozala à l'origine ya ba conflit nyonso wana. Merci mingi mama Gisèle pona motora moyo du point de vue ali banzambe et anezali simple oui division bokabwani utake pa nzambo ya soroti division bokabwani utake pa nzambo ya si yende alingi batu bazala diviser po ya régner na partager na ba landi ya Diamano à TV 1 Corinthiens 12 ndenge nzambe azako importance ya membre moko na moko ya nzoto ngala na lobaka RDC ezali lokola nzoto ya mutu
Alors eteni moko na moko eza na rôle nango ya ko jouer rôle mutu et ko jouer rôle ya maboko te makolo et ko jouer rôle ya monokote mutu na mutu azana rôle na ye o ezali très important ya ko jouer soki omoni conflit et quand entre bato ezalaki na bakasaye na bakatange ekomi kuna na lelo na bandundu ezali nzambe ya si azo travailler na bato basusu yaza na bana na ye pe bazali po baseme confusion bato bakasa ke bato banso na mokili baza bana ya nzambe ya solo te non nzambe ya solo aza na bana baye bango pe baza na elimu esantu ya nzambe mais pose elimu esantu ya nzambe il faut o tatola na monoko na mokonzi Yesu ondima na motema mwayo que nzambe asekuse na bawa ozulika bozu elimu esantu okomi mwana ya nzambe pour toujours mwana na ya mwasi to ya mobali. Par contre moto mususu pe au lieu qu'il a confessé Jésus le kamo koza a confessé les zabou zabou la komi abazupe abotami mbotama pe ya zabou la zu elimu ya zabou akomi mwana ya zabou pour toujours comme mwana na pour toujours a changer pas les choses a changer nature. Alors bangonde bazo ko causer ye nzambe asazo ko utiliser bang bazana kata société to kena bangona na zango to kena bangona école tout ça na bangona misala bazali wana. Alors bangonde bazo orchestrer bazo sala biloko wana pour basemer ba division bato bakufa ba innocent. Alors pendant nga yo kamusanga te yango na lilo banzambe zo lo baken na Ephésiens chapitre 6 12 que etumanabiso ezali na mosulina makilate mais ezali contre les esprits diaboliques, contre la domination, la puissance d'en haut. Bangonde adversaire mokozi na bango Lucifer le diable yende azoko orchestrer biloko tuan azana azana organiser ka armée. Alors soko keti na moins de dénominateur et alors que Jésus le kawana conflit le kawana l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Soko omoni mabe o tracé ango ti nasuka racine nango l'amour de l'argent. L'argent est dans ma bête. Mbongo o sengena na mbongo po futa ndako o sengena na mbongo po so biloko kolia o sengena na mbongo. Mais ce qui est l'amour de l'argent, ce qui bolingo et bon eleki, l'amour de l'argent, mais c'est que tout ce que l'argent peut acheter, tout ce que l'argent peut acheter. Donc na bisika wana moto musabo kena ki a manipuler mbongo a pesi. Alors batoba bazo s'entretuer innocemment pendant makambo ezangitina. Yangwana solution ezali koyeba l'œuvre de Dieu parce que deux commandements quand Jésus-Christ a réuni les commandements yonso dans l'Ancien Testament, on a deux commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Il faut linga moninga na ninga omilinga yo moko. Soko tali sikoy. Ba bazo ko manawana. Est-ce que bazo linga entre bango? Non, bolinga zate. Ce qui est nezali fruit, ya côté azabu. Nzambe zabolingo, côté le vrai Dieu zabolingo, côté azabu les haine. Donc l'adversaire est derrière toutes ces choses. Mais Seigneur batuma reconnaître que toko dans la confiance entre bisoté. Ennemi na biso azali ennemi pe ya nzambe ya solo. Alors lelo na mboka toza situation za na mboka eteni moko ya nzoto ya RDC ezali ils ont souffert na est ya Congo ya RDC ils ont souffert et Seigneur to focaliser maere na biso kuna to trouver solution to croire nzambe. Qu'est-ce que nous devons faire pour tout mettre fin na passion bande ko na biso bazoka kuna bazomona mais oui parce que eumeli makasi eumeli vraiment mingi majon banda ngona tango tozotuna mituna tozotuna pona koyeba toujours koluka
solution surtout na makambo yango ezoleka ntango oti koyebisa biso tout à l'heure awa na likambo ya coup d'état raté parce que biso tozalaka bongo na Diamant Noir TV yango toli totuna soki lelo na kati ya mboka neti makambo ezotambola malamu te dans un pays biso totuna par rapport ya likambo ya coup d'état est-ce que l'armée aussi a un droit ya ko récupérer légalement les pouvoirs ndenge et salemaka na tango ya général Mayele na Mobutu malgré que esukaka nango mabi est-ce qu'elle est oui armée a droit en tout cas merci mingi maman Gisèle pour na mutuna moyo armée je crois na tango ya maréchal oui azaki wana azaki na armée hein atalaki situation mboka ezaki mobulu ko ba conflit ezalaki mboka ezalaki ko kabwana ayende amoni situation mboka azalaki na bolinga mboka abi bon na kotika ezala boete pays ezala divisé boete tribalisme est dominé na mboka te alors il faut récupérer pouvoir azali na armée mais tango ya récupérer si ça qui biloko wana bitumbe silaki ba baza na armée baza na makoki soki baza na bolingo ya mboka soki baza na bolingo ya mboka ils peuvent aussi s'organiser nana kopekisa bango tango Mobutu azwaki yango nana apekisaki na bapays oyo bazosala ba coup d'état bazosala pour intérêt ya mboka na bango alors bao baza na Sokoto oyo baza mpenza bapatrie balingi mboka na bango baza na bolingo ya mboka na bango soki balingi babikisa bayebi bango nde bazokufa mingi bato na bango bazoforme bazokufa ebele bana mboka mais bapaya baennemi bazali protégé soki otali bien bato mingi oyo bauta na armée rwandaise to ugandaise burundaise batonda na armée na biso batonda nde na est batonda nde na est bango balinga okende kote mosusu te alors soki bao baza na armée soki bazali na position moni nyonso nalobaki déjà na Diamant Noir TV que mpona kolibere RDC esengeli te bakongolais banso il faut basala bona non kaka na kondima ya mutu moko un seul individu Congo ekozala libere moto alingi ke alibere akolibere e napesaki ndakisa exemple ya Jéhu a libéré toute une nation exemple à Moïse exemple à David l'exemple ezali libéré napesa ndakisa bato mibale na croyance na bango bakoki kolibere RDC exemple ya Jonathan na mosali na ye Gédéon avant ndi azoloba bimi tozokaka nzambe asala boye mais nzambe atindi ange epa na ye ka yo kolibere bana ya Israël asalaka yango donc bao baza na armée oyo baza na position bana mboka bazali na position oyo ke bamoni ke mboka ezokende nyamu baza na soki baza na bolingo ya mboka e bapesi confiance baza na détermination ya kosala bakosala yango basali yango mpe mboka omoni mama na moment tozali na moment tozotraverse moto nyonso akoya po ake alibere mwana bana RDC bato banso bakoza nsima na ye mais oui ezali moment propice moto oyo akobima lelo aye po alibere RDC abima na coin nini nzela ezali polele baza na posa ya mboka ezala libere mais soki sursaut d'orgueil ezali bo baza na armée baza na mato ya koyoka bayoki donc bila mosusu ezalaka boye babenga yango croiser de chemin mama Gisèle moto mosusu akoza aza mpenza na position akoko libere mboka position que akoyi kobikisa mboka position que ako sauver mais mpona bobangi occasion eleki la peur lit kobanga eboma ebisa vie ya bato koleka baguerre nyonso tu ya mokili rassembler ensemble la peur tango oza na bobangi omoni so otangi liloba nzambe nzambe asolo partout nzambe asolo azoloba aloba toujours kobanga te toujours ne crains point avec le vrai Dieu
crainte il faut ça zabulune ya zo se mec abangisa le vrai Dieu ce qui pour une cause juste olingo ça pona bato zo kufa ba innocent makila zo sopana yo bike o libérer mboka mais le vrai Dieu yo sala rien c'est un vrai Dieu mais comment bah tout le monde na kata Biblia nzamba zo tina prophète kene un type wana kene akoma mokozi na place wana mais Saül ndaza kiwati Saül aboyi koyoka nzambe atindi Samuel kende di kene pas Isaïe mwana ne mokaza kuna un vrai roi comment mais le même Samuel m'a présenté qui Saül en tant que roi d'Israël premier roi parce que tant ba boyi nzambe ba rejeter nzambe ba sengena roi physique bon nzambe poni Saül là tant Saül la BBC nzambe a rejeté pays a ABC Samuel le même Samuel qui n'a pas un roi musulman David donc na mutuna mayo réponse de l'Islam oui bana mboka oh bazana armée soki yango nzamba tina motema bango bako sauver mboka ba yeli mazole ka kuna basura bazo kufa ba innocent so ba libérer bango ba libérer mboka le peuple congolais bako sala ngo mais soki ba sali yango mais tous les congolais ba za simona bango so ba sala ngo le siko nena zo bana siko ba sali coup d'état maman disait célébration au monde na antenne mokili ba congolais de partout à travers le monde ba kotelema Congo wana to sengena moto za fort fort pe alingi mboka mais ils attaquent fort en sens mabe moto yo aye alingi mboka ebongwana ba ennemi bazonga na esika na bango kuna o aye aza ko linga ko sentir bato wana te to sengena moto wana moto yo o tuti likofi ye azongisi tukumitano ezateke moto bazoko beta beto ba kofi na kati ya ringo vandi ozoko beya ozoko non to sengena moto wana te mais oui tozomona Félix Tshisekedi azo-dénoncer kaka ba Rwandais mutu bazosala biso boye mais tozocomprendre pourquoi azokokamba moko te kokende kobunda ndenge bayebisa ye biso na bandeko mosusu babi faut kobunda na Rwanda mpo likambo esila mais azo-dénoncer kaka pourquoi azokaka kodénoncer mais azokokosala eloko ngana selo ba déjà na shora yo mokolo koyeba ke Félix azo-diriger Congo ezabo mokolo oyo okoyoka que ba troupe rwandaise nyonso ba ennemi nyonso baza na armée na biso asangisi bango azongisi bango na mboka na bango mokolo wana oyebi ke non azo récupérer pouvoir mokolo okoyoka ke a couper relation diplomatique na Rwanda mokolo oyebi ke ebandi ambassadeur azongi na Rwanda azongi na mboka na bango ba Rwandais batoni na armée ba ennemi nyonso batoni na armée na biso bazongi na mboka na bango tant que bazongi te mboka na biso eza diriger na ite non a dénoncer le koni a epi ma mesure kana même tant que en opposition azolo ba biloko wana ba vidéo ezali oui azali ko dénoncer le kona azate ka ebité a ebi a ko dénoncer le loté a dénoncer ka yango tant azaka na opposition a comme le pouvoir mais so comme le pouvoir vos actions Josamo libanda avant même comment osana ba action ezali sur papier et là kwa liboso na bana yango ya mibale ya misato ya mine ezate ko komi kuna nde obibo to bana nini te ezaka nona te ngai tango ba bisi na koza commandant de bataillon d'instruction ezate na zana bana fonction onde na bana ko elo ina ko sala non avant na banda ko exercer fonction wana ba priorité mais est en amaki déjà oui bah au cours adapté ba blo monsieur ce qui ba obstacle les ali to niveau likolo oui mais il faut que ça na plan clair mais toujours moi comment monter alors qu'on dénoncer et ça na mon tout ça qu'on dénoncer les actions parlent mieux. Les actions parlent mieux que Ragoloba. Moi, je sais que ça va pas. Alors, je suis descendu, c'est pour, non pas pour faire ma propre volonté, mais la volonté de mon père. Sa nourriture est de faire, ce n'est pas de parler. Tout le monde parle.
Mais faire, c'est ce qui est nécessaire. Kosala. Kosala. Bon, ceux qui ont dénoncé. Mais il faut jouer action. National pas déjà en bala. Il faut action. Oh, azo kokoza. Oh, azo dénoncé. Mais azana formation, c'est un officier bien formé. Alors, il faut un langage de force. Il faut un dialogue. Il faut une négociation. Il faut la force. Ce qui force les athées, il y a toujours un avantage, quoi, maman Gisèle. Merci na yo Major Ngbanda tozo kapena ya motu ya nguto bina bande konyo so bazana kati ya Diamant Noir TV. S'il vous plaît, c'est aussi ba j'aime eza pour ko protéger émission makambo o Major aza kolobezali makambo ya makasi ezo senga j'aime pour ko protéger vraiment émission s'il vous plaît. Avant de continuer na Major Ngbanda tozo babutiaka j'aime na yo na kati émission pour na kolakisa makambo aza kolobezali makambo ya motu ya ezali makambo esengeli na biso tozo luka koyeba lelo pour RDC et avancer. Ezo senga ke ba mayele na bango surtout bango ba militaire le toza nango besoin na kati ya mboka na biso yango to senga bino ba j'aime ebele na kati ya émission Major Ngwanda tozongeli yo parce que lelo toza elongo na yo kotu na yo boye si les Congolais veulent aller chez le Dieu le créateur nzela nini lelo oyo ya malamu esengeli balanda pe nzela yango ezali boni oyo ba Congolais bakoki kolanda. Merci bien, maman Gisèle, pour mon mboka na biso solution ya kitoko ya koleka ba solution nyonso esengeli tosonga epai ya nzambe ya solo nzambe akila likolo na biloko biso totika ya régner sur biso puis a régner sur mboka na biso. Tango tokosa ndenge wana ekoza malamu. Alors bana mboka bazokolinga na mutuna moyo bazolinga okone pa nzambe. Bon, je crois il y a une expression eza na mokili balobaka bi banzila nyonso ekene na Rome. Ah, et tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène à Rome, oui. Mais bazoloba. Mais na koyebisa na yo pe na balandi ya Diamant Noir TV bana RDC que pona kokende pa nzambe oya kela likolo na biloko biso nzambe oya solo nzambe ya bomwe nzila ezali bubele se moko tozolanda ezami balete eza moko bao baza na Biblia na bango bakozwa ngo bakotanga na Jean chapitre 14 versets 5 et 6 ezalaki motuna Thomas atunaka na mokonzi na ye Jésus Christ. Thomas alobi na ye mokonzi. Toyebi te siko zokende. Ndenge nini tokoyeba nzela yango? Thomas alingaki ayeba nzela wana. Alobi na mokonzi Yesu. Ndenge nini tokoyeba nzela wana? Balingi bayeba. Sikoyo okaye yano Jésus Christ akopesa na Thomas. Na kosenga na balandi ya Diamant balanda eyano ya Jésus Christ malamu parce que eyano na ye eza mutuya. Jésus a le Bible na verset 6 nazali nzela nazali bosolo pe nazali bomoi moto alinga qui n'est pas tata faut aller pananga. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ a dit nzila mosu sezate. Jésus-Christ a dit ngai nazali moko ya banzela. Non. Jésus-Christ n'est pas un de chemin. Il est le chemin. L'unique chemin. L'unique voie. L'unique route qui mène au Père. Jésus-Christ n'a et pas à tata. Ok. Question de la ce que Jésus-Christ a dit que pour mon tata n'est pas tata, il n'est pas naïf. Il est moka comme tata. Il est moka comme zambe.
motoyo azali kotanga Biblia oyo azokoma ekwami noir sur blanc Jésus-Christ azoloba soki moto alobi sikoyo ke Jésus-Christ azali nzambe elingi oloba ke moto wana azoloba eloko Jésus-Christ alobi azoloba ke Jésus-Christ azobuka lokuta entre Jésus-Christ azoloba ke ce moto alinga kele pa tata il faut aller ke pa na ye na oyo azoloba ke Jésus-Christ azali tata azali nzambe nani azoloba lokuta ezali Jésus-Christ to ezali moto azoloba ke Jésus-Christ azali nzambe parce que alobi nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ azali unique chemin, unique voie, unique route qui amène les gens au Père. Et c'est un bateau, balandi ya diamant noir, bana RDC ba été nzambe nde atinda Jésus-Christ awa aussi. Jésus-Christ ayaka na ndenge na lolenge na été. Nzambe nda tinda ye. Nzambe nda tinda ange pa Maria lo bana ye okobota mwana. Jésus-Christ abota maki akoli. Apesi na kombo na ye. Nzambe akokobota mate. Jésus-Christ azaki formé na Nzambe, azalaki fait. Nzambe da pesi pema. Jésus-Christ a été créé par Dieu le créateur. Nzambe a tieli munae na Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nde apesi biso accès na tata. Yende apesi biso accès, apesi biso nzela poto koma epa ya tata. Et comment dans Éphésiens chapitre 2 verset 18. Car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Sans Makambo, Jésus-Christ a accompli, sans ses œuvres, biso toko za accès na tata te. Yende mota pisi biso accès et pas à tata. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Jésus a dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Nzambe et Nabiso Bato. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Nga na komi Biblia te. Et comment même a-t-il que Jésus-Christ est Dieu? Non. 1 Timothée 2,5 elobi, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est ce médiateur-là? Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, azaki motu. Azaki na ba émotion lokola yo lokola nga. Mais bakanga qui est? Avant bakanga yi, azalaki émotionné. Akendeki ko bondela Nzambe pas changer. Abondela ki nani? Ami bondela ki mon côté. Abondeli Nzambe a changé Nzambe bi non. Ka o ngana lobi. Même tant azo bondela bi non seulement volonté na yangani oyayo. Non, l'ino Nzambe c'est clair. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pona lobiko. Lobiko eza bobena na komboka kamoko ya Jésus-Christ. Le salut. Il y a de salut qu'en un seul et unique nom, Jésus-Christ. Dans la Bible, dans Acte chapitre 4, verset 9, et le béni. Puisque nous sommes interrogés, on a expliqué un peu dans Acte 3, Pierre n'a jamais besoin de attendre. Mon moto a dit que Bella a tambulate, a Talibango, a Sengere, a Sengabango, Batalié. Binaye bon on a na mbongo argent tozana ngote o tozana to pesa ba guérir tant ba guérir o le ke pesa bato esemo et susciter ba réaction ndenge na ndenge. Alors yango Pierre azoloba acte 4 verset 9, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Sikoyo na verset 10 o ka ndenge apôtre Pierre Koloba boye ba bino banso non seulement bino bato bozali awa nde boyoka mais peuple à Israël mo bimba pe bayoka ezali na kombo ya Yesu Kristu ya Nazareth o bino bobakaka o nzete kenz o penzambe asekwisi na bawa ezali na ye nde moto ya telemeli liboso na bino na bokolongo na nzoto
Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. Mais Nzambe a sécuissé Nabawa, que Dieu a ressuscité. Nana Kufaka, Isaac Nzambe te, Isaac Kimona Nzambe, comment est nan? Jésus-Christ. Akundamaki. Asali Boutumisa, Tomikomisa, Tonasia Mabele. Mais Nani a sécuissé Nabawa. Ezali Nzambe Mokiri, n'a sécuissé Jésus-Christ Nabawa. Yango, Pierre Azolobao. Donc, salut, Lobiko. Ezabobele na kombo na kaka moko. Jésus-Christ, toi, alinga qui n'est pas Nzambe. Oya solo, Nzile zaka moko. Jésus-Christ. Dans Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Na seawa na moya abwe na mokilia wa use. Oui. Bon, so imotolinga abika. Azalobiko, pour que n'est pas Nzambo ya solo. Car kombo se moko. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom que Jésus-Christ par lequel nous puissions être sauvés. Au cas où vous avez parce qu'on est dans l'église. Parce que vous appartenez à telle église, vous êtes dans l'église dans le temps de Noël, dans le temps de Pasika. Non. Pour mon toit, Bika, et c'est le moteur ça, le bloc mi balé. À cause de moteur ça, mon frère, au salaire mabé. Mais ce que l'ingénieur Bika, il faut faire deux choses. Et Sengeli, atatola na monoko moye, mokonzi, Jésus. Et puis, Sengeli, dit, mana motema moye, que motema na zoro ba, eza motema ezo popé makilate. Nzamba mi intéressé na motema na te. Motema na zoro ba, eza motema, ezali siège à vie personnelle d'un individu. Et si ko bumaka makabo mususu olingite moto mususu ayeba. Ce qui est azotala na motema wana azotala lilobane, ce qui est na kati. Donc, ce qu'on dit la kati ya motema moya que Nzambe a sécuisi Jésus-Christ na bawa de Ojolobiko. Pour motabika, il faut andima que Jésus-Christ a kufaki et que Nzambe a sécuisi na bawa. Et ça que Nzambe a kufi et puis Nzambe est mort a mis sécuisi na bawa. Mais c'est une confusion. C'est une confusion. Moi, dans Nzambe nda kufa, Nzambe jamais à la cap. Que ya koya na mokili. Non. Nzambe à la cap que alinga tellement mokili que atindi mwana wa ye. Jésus-Christ. Pour être motion ça kondimaye abika. Abika. Voilà. Donc, de tous les grands chefs religieux, de tous les prophètes, il n'y a qu'un seul. Ouais, c'est un bon modèle. On y a kufa wana. Kobana Adam na Eva na loba. Kobana Adam na Eva. Batu banso basale ya Nzambe ya solo. Obakufa. Batikali bazolala. Balamuka te. Non, bakolamuka peut-être tant que Christ a zongité. Bakolamuka bobelengele tango mwana ya Nzambe. D'abord yebe mwana Nzambe ayebi mokoni Nzambe akotinda ete. Ayebi amuti. Ka ye monzambe. Ye moko mokiri ya likolo na se eza secret na ye moko. Moko muso ko décider a décider Jésus-Christ kele kuna zonga kuna. Ah ouais, to ebite. Ye moko pas ebite. Alors, nzila yango wana Jésus-Christ. Ce qui montre alinga qui n'est pas tata Nzambe wa kela likolo na se. Ce qui montre alingi azana expérience, a expérimenté Nzambe wa kela likolo na se. Mais il faut aller dans le Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est l'unique voie, l'unique route, l'unique chemin qui mène au Père. Et tout le monde, Thomas, a tourné à Jésus-Christ. L'acception est là. Jésus-Christ, par exemple, ici, le pas et pas Thomas. Que Azali, Nzela, Azali Bosolo, Pesana, Azabomoy. Azali Nzambe, Tata, Nenda, Pesa Kaye, Malobamana, Lobango, avec audace. Donc, l'unique voie, l'unique route, l'unique chemin qui mène au Père, est Jésus-Christ. Alors, mais lorsque mon nene a motu ya, nzila ango ezali nini parce que il faut moto ayeba. Nzila ango, ok, c'est Jésus-Christ. Et là on est ça concrètement pour
et memaye et pas tata. Ezali na Romain, chapitre 10. Moto ya linga qui n'est pas tata. Nzila wana se moko Jésus-Christ azoloba. Dans Jean 14, 6. Cette unique chemin, cette unique voie, cette unique route, il y a un Romains chapitre 10, verset 9. Et le Bible, ce qui au tatoli na monoko moyo mokonzi Yesu. Na sina loba déjà que owana eza simple. Condition à liboso wana, ce qui au tatoli. Okoko yebisa ndeke, entraîner ndeke perroquet à kolobane yango très bien. Azolobana e Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Seigneur. Est-ce qu'il y a une déclaration à comprendre? À comprendre le commentaire. Mais deuxième partie qui est très importante. Et le Bible. Ce qui on dit na kati ya motema moyo que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Et le but est que ce qu'on dit na kati ya motema na yo que Nzambe a mis sécurisé moko na bawa. On dit bato bazo changer le Nzambe maman Gisèle. Et bandi le terre. Et bandi la Genèse. Tango Eva zaki tenté na nyoka, na zabulu. Et bandi kuna le Bible les autres pour montrer abika l'unique voie wana. Montaku kene na église tous les jours. Ate ya kapé. Mais tant que moto wana ate ya ka Biblia. Moto wana kene ka église asimba ka Biblia maboko. Tant que andimite que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Mon temps a résolu côté. A aucun pas Nzambe. A aucun mokunate. Ce qui mon temps a quand ça que Nzambe aya kufa. Nzambe c'est quoi? Mon temps a ko bikate. Parce que Nzambe alaka jamais ka koya pour akufa pona bato. Alaka ka kotina mwana waye. Et que bato isuba ni mwana waye pour bazolo biko. Ce que bato bazo tika ko kundima mwana bazo ke non mwana akomi tata. Bana bazana confusion. Ezali Nzambe tout ça ba bon que mon Nzambe a commis Nzambe. Nzambe dans la confusion Jésus-Christ est moko. A dans la confusion bana âge à 12 ans. Ayeba ki que yaza tata na Nzambe. Ayeba ki ne yango. Et na verset 10 il y a Romain. Il dit que car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, il faut croire dans ton cœur. Et là, on est sur croire dans ta montée, mon œuvre, que Nzambe a sécurisé Jésus-Christ na bawa. Nde ozu lobiko. Nde ozu nzela. Nde ozu nzela wana zo memayo et pas ya tata. Et puis, et là, comme mon côté, dans mon kilo, et qu'on empêche ya kokende. Ils allaient, et là, quoi, ils bato batia na mael. Parce que, ceux qui montent à botama asika, moto anande, azana likaboli mo centre moto na azana nzela pour que ne pas tata et puis tout l'enfer et qu'on empêcher était pas qu'elle maloba pas non maman Gisèle vraiment bobike major na munde bande ko azokomaka félicitations major ozo panza kitoko ba parata mbangu ba msu bazo senga maele général maele se bazongi lelo pona mboka na biso penza bato ya bongo bazala ebele lokola bino ba major ngbanda de mboka wana lelo etelemi heureusement ki bino bozana bozo pesa biso ya motuya to retourna yo boye tozo mona ndenge lelo bazo massacrer vraiment RDC ba congolais bazo massacrer ba congolais biso to tuna toujours selon o ezali la parole de Dieu sort nini ekoki kozala ekoki kokomela batu wana oyo bazo boma lelo biso selon maloba Nzambe. Merci mingi maman Gisèle na mutuna moyo ezali très important. Non seulement pour la biso bana ya RDC oui mais puis pour na baoyo bazo sala mbeba na mboka na biso. Nzambe azali clair. Nzambe alobi na yobana ye que nyonso moto azolona yango na komasone. Moni moto akoyi ko kosa moto akola kana lobi abibo moni mama Gisèle lobi na yo yaka okuta ngai bon na opeso mbongo na zo devoir yo azana nyongo na yo andoya okuzwa okoma kuna de aibso na 8 heures okoma kuna oh moto ngale sa bio déjà 6 heures saki
Ça c'est l'homme. Moto akosaka comme ndenga zopema. Nzambe akosaka te. C'est une impossibilité pour Dieu à mentir. Dans Galates chapitre 6, verset 7, le Bible. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Et l'okoyon sur moto aloni. Yangonde akubuka. La loi naturelle est ali na mokili. O nzamba atia. O sambela te e kosala manango. Lelo so moto abwaki nzete to libanga likolo. Abwaki libanga likolo, abandi ko sambela. Libanga tikala kuna. Ezali loi. Libanga lina et kozonga na se. Ezali loi. Donc, ce qu'un homme sème, c'est ce qui va moissonner. Absolument. On zamba lobi yangwana. Ce qui ozolo na bolingo. On commençonne bolingo. Ce qui ozolo na koina. Yangonde commençonne. Ce qui ozolo na koboma. Yangonde commençonne. Ngamo ta communauté Biblia. Nzamba lobi yango. Parce que dans Ésaïe chapitre 55 verset 8 à 10 à 11 bokotanga ndako liloba nzambe lobi que soki nzambe alobi liloba na so lebimi et qu'accomplir eloko alobi soki nzambe alobi likambo et que ça exactement ndenge nzambe alobi na sina loba déjà que mon colomo moni tozaki tango tozaki bana mike tozaki na ko utiliser table à multiplication zaki sima ya cahier. Na mwana mon colomo te moto avandi abi il faut na réviser table à multiplication wana. Ako réviser ngote. Lilo banzambe zani wana. Amandement zaki. Nzamba lobi oyo loni yango ni okubuka yango. Par exemple ezali ebele na kati ya Biblia. Par exemple ezali ebele. Dans Matthieu chapitre 26 verset 51-52. Moko yaba yekoli ya Jésus Christ. Ezalaki apôtre Pierre. Abik abimisi loboko na azu loboko atombe loboko na abimisi mbeli épée. Akati mosali ya souverain sacrificateur litoi. Jésus Christ a bien aimé. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Nyonso ba kamata mbeli ba usuka beaucoup vanden kana épée. Motabimisi mbeli akati litoi. Azalaki moye ko la Jésus Christ. Hein? Alors ceux qui les lois yo zali ko kanisa ke non bon pendant que défendre mboko na yo yo ko utiliser boité bon je crois qu'il faut tant aller le banzambe awa proche pour abattre à Jésus Christ. Hein? Apôtre Pierre nda kati lito ya je crois Marcus comme on a kati lito mais heureusement que Jésus Christ a zone ça qui lito wana en place sinon tembe Pierre alingaka afuta yango baka ngepona ngo. Donc Jésus lui dit remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Galates 6-7 le dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera absolument. Bisoto ebi na biso ba nyonso bazo sala ba ko vivre yango ndenge nyonso bazo sala na peuple congolais bazo sala na mboka na biso. Et ça m'a exact parfois et que ça m'a na centuple nango pour na bango. Ba ko vivre nango au centuple. Alors, biso et pourquoi on a répondre à la question là parce que c'est très important. Oui. Bien sûr, toujours ça l'effort, toujours croire pour toutes les actions. Toujours n'est pas vrai nzambe. Mboka na biso sukama pour être peuple congolais a joui na ba ressources o nzambe atana mboka wana ezali démarche ya biso bateau physique mais la loi naturelle na zota o nzambe ezali
to considérer que parce que nzamba la ki boy to vanda to croiser maboko non sort na bango na monda que sur base la question tuni sort bango ezali bango bazo kanisa que o bazo sala et ko tika la ndenge wana non ils vont payer pour ça. Ben oui, il faut pas foutre maquiller les autres en mingi, il faut vraiment pas foutre. Proverbe chapitre 17 verset 13 de la Bible. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Biso, tu sais, il m'a bien abattuté. Tu sais quoi, on va y mboka abattuté. Non. Tu sais quoi, tout le monde abattuté. Batonde baye, tu sais, bien que tu vas bundi na mboka na bango. Entre bazan à deux tribus, sur trois tribus. Babundi, babomani entre bango, babakimi baye. Tu peux se on mabeli. Babaluki, bazui banduki, po baboma batona biso. Baboma biso. Nzamba kele likolo na se, azomona to azomona te. Azomona. Tango Kain azoboma Abel. Mutu mo bazali kuna te? Ezaki ba mibale. Mais Nzamba mona ki atuna ki ye. Atuna ki Kain. Batoyo bazali bana Nzamba ya se bazana orgueil et bani relate. Tango Nzamba atuna Kain a répondre pe na monoko mabe pa Nzambe. Est-ce qu'il y a un gardien ya Abel? Bateau, bazo nyoko la bateau na Congo, bango toujours orgueilleux. Monoko mabe, baza ko minimiser liwa ya bana mboka. Mais heureusement que sort na bango pe ezali ekoya. Bako moissonner oyo bazolona. Proverbe 22 verset 8 elobi que celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. Omoni? Oazo semer l'iniquité. Oazo bon kuna pa na biso. Oui, oui. Bon ba innocent. C'est un péché que vous m'amutu. Bako moissonner yango. Bako moissonner yango absolument. Ba matabakita yango ne ko salama. Parce que Nzamba c'est alobi, il n'y a plus de débat. La question est réglée. Tout le monde a qui sa moko wa boy. Akata le banzambe balandi ya jamano bako komango juge chapitre 1 verset 3 à 7. Awa Juda lobi na ndekona Simeon abi na e okene na ngai na mboka ba pesinga yango bundisa bakanane ngape na kokene nayo po ete na bunda pona yope Simeon ayoki ndekona e bakena Juda akei Nzamba kele ikona se a livré na maboko Juda na ndekona Simeon ba ennemi na bango bakanane na ba phérisien ba beti ba bomi bango. Verset 5 le Bible. Bakutaki Adoni Bezek. Azaki roi, azana agaya na Bezek wana. Ba attaqué ba beti bango ba kanane na ba phérisien. Mais verset 6 le Bible Adoni Bezek akamati Akimi. Azali roi. Akimi balandiye bakangiye. Basali eloko nini? Tango bakangiye, tango Juda na Simeon bakangiye, bakatiye pousse musapi munene Yamaboko Yamakul, Bakati. Donc, ils coupèrent les pouces de main et de pied. Verset 7 le Bible. Adoni Bezek a lobi boui. Bato, balandi ya diamanoir, na bana kongo balanda. Comme verset 7, il y a Juge chapitre 1. A lobi boui. A lobi ba roi. Tukusambu. 70 rois. Oyo misapi na bango ya maboko ya minene pe ya makolo ekatami abi bazosa nini bango bazalaki ko ramasser na se ya mesa na ye alobi boy Nzambe azongi selinga onga na sali ba meme na Jérusalem ndakufi. Donc Adoni Bezek dit 70 rois ayant les pouces de main et des pieds coupés ramassé sous ma table. Dieu me rend ce que je fais. On l'amena à Jérusalem et il mourut. Nzambe alobi boy. Oyo zolona. Yangonde ko mentionné. Exactement ndenge ya sali.
bateau est bateau ça là. Oh bateau soi-disant ba force buena songolo pakala bazo kende kuna non. Nzambe akosakate nzambe oyo alobi ekosalama. Omoni exemple asuku na kopesa yo ezali roi Akab akene ko bala mwasi moko Jezabel autaki so batangi 1 roi chapitre 16 verset 31 bakomona ngo balandi ya Diamant Noir. Oui. Yazaki mwana Israël te. Mais roi Akab abali. Roi Akab azaki Nabot azaki voisin na ye. Alina elanga na ye. Roi tuni abi me pesanga ngo bien tekela ngo. Nabot alobi na abi me wana ezali héritage ya famille. Nako peso yango te, nako tekela yango te. Roi Akab ayoki mawa akina ndako azoni kolia te. Jezabel aye atuni ye. Alobi na ye boni uzama wabwe nini abi na tuni na bisi Nabot apesa ngai elanga tuna somba ya boy abi mais comment mais yo nous roi oh comment yo zo mukonzi na okati Jezabel alobi na kopesa yo elanga wana ya nani ya Nabot. Jezabel a commis mukanda utiliser caché à roi atindera bato ebisi bangu na bibo basien bokosa que Nabot a fini nzambe pas fini roi botia komba babete mabanga cha kufa batupe basali nana zoro a orchestra ko Jezabel et salami pe babomi babeti Nabot akufi bak informer Jezabel ake ayebisi mobali na Akab ayebisi abi Nabot akufi telema kenozo elanga oyo zo kolinga ozo réaction est roi oka. Oui. Roi, très bien. Roi telemi pas kende. Le gars tellement kende lo bani. Eli ngo bazaki d'accord na Jezabel o asali. A telemi akende tant que ya telemi pas kende nzambe pe atini message pas homme de Dieu. Kene ko lo banaye. Kaka ke azali moyibi pe azali assassin. Terme nzambe utilisé wana. Azali moyibi azali assassin. Na esika wana Nabot ke makilane sopani na ko sa mandingo wana apesipe message pour na Jezabel parce que Jezabel wana za oboma ba prophète nzambe mingi oui pe ba yepe ba mbwa ba kulia yi we belo de salami nzambe ba poni kaka ba ti homme de Dieu risatini prophète moko abi kende j'ai eu à ça na entourage ya roi ake abi kende André roi comme kuna kucha di yok yaka lananga abu ameni kuna abi bon nazo André okomi roi d'Israël mais so yo kende tala sirisa famille ya kabu mubimba même ba nyama batikrate boma bango nyonso j'ai eu accueilli azo sala ko sala tant azo kere pas que na roi la kota na ndako ya roi parce que ezaki le kaitage ya tali bato ko Jezabel atibi kela na éviter so pour les c'est dur tu éviter azolo banai yo komi yo ndo komi gangi siko na place ya obomi mokozi na yo j'ai eu atali ka bato basona bazako na tuna bi banani yo bazaponanga bubwaka mwaso na nasi babwaki akpe na sia panzani j'ai eu akoti na ndako akepo amela masanga tout ça a se rappeler mais moi moto akwe wana zaki azamona roi boke notala ye tangu bato babimili banda basura babimpo batala bambo basira kolia ye kaka ndenge nzamba lobi cela veut dire que bana balandia Diamant Noir TV bana RDC biso tozoko bundo ya biso to récupérer mabere na biso tozonge ba nzambe mokeli to appliquer ba principe na ye to kamba mboka na biso mais soro ya bato oyo bazo sala na biso o soro bango déjà réglé oui o nzambe alobi yango de ko sala c'est qu'un homme aura sémé il est moissonnera absolument malobe pas le maman Gisèle. En tout cas, major na Monica, biso totala na ba commentaire, tant toujours sur la même temps toujours ta bande ko bazali, ko koma baza ko tuna mituna baza ko
vraiment basepeli mingi na explication opesi biso lelo ke bandoki ya RDC bato baza koboma biso na RDC bakozanga te kofuta masumu na bango mpo lelo mwana kongo azolela kaka nde tosola lelo bandeko bakufi na este ya mboka bamisu bakufi na kote ya Congo central kuna bachinois baza konyokola lelo bakongolais ntango mosusu basalaka na bamagasin na bango. Donc mwana kongo aza humilié partout na bakote nyonso tu. Donc même na mosala bazorespecte te. Donc eloko te na kati ya mboka na biso mama kongo ezotambola bato bazonyokola biso mokolo moko bakofuta surtout na ndenge euti koyebisa biso mpenza mpona moko na lelo Major Ngbanda bakongolais bazolanda yo baza de partout mpo bazwana oyo nyonso olobeli bango lelo eza deja motuya mais mpo batikala nango na motu na bango bakotikala na nini na pokwa na lelo to na moi ya lelo oyo bakongolais bakotikala nango na matoi na bango malobi epai na. Merci mingi mama Gisèle. Congolais moko na moko, congolaise moko na moko oyo alingaka RDC alingi mabelemana ayeba ete solution ya kitoko ya munene oyo eleki nyonso esengeli biso tozonga epa nzambe ya solo tozwa baaction selon liloba na ye mpo tose libere lokola bana Israel base liberaki to compter sur motu moko te to compter sur pays moko te to compter sur organisation moko te soki tozongi epa tata na biso nzambe oyo apesa biso mabelemana ye ayebi baoyo baza na motema ya kobongisa mboka wana bazali mpona kobongisa mboka wana. Nakanisi biso bana RDC to éviter division na kati na biso tozala nde unis comme un seul homme tozala unis quand ndenge napesaki exemple ya nzoto RDC ezali nzoto ezali lokola nzoto ya moto congolais moko na moko congolaise moko na moko aza na rôle ya kojouer moto na moto esika azali ajouer rôle na ye po ete mboka na biso esukama tant que baennemi na biso baza na armée na biso baza na bainstitution na biso toyebi ete biso toyokonza mboka te mais po tokonza mboka il faut bato bana bazonga na mboka na bango na yango wana po tozala na elonga tokena na oyo azali na bokasi bonso ayebi nyonso aza na makoki maso ezali mokili ya likolo na se totingama na ye totika ye arégner sur biso pe arégner sur mboka na biso maloba epano mama Gisèle. Major, merci na yo Major Ngbanda biso tolandi pena nyonso tuna bokebi na moi na moko na lelo o pesi biso ezali mingi ya motuya ba motuna mosusu namoni bandeko bakomika nde tolobaka po tobungisa ya lelo te bakoma ngo kotanga ngo après namoni bandeko mosusu bakomi mpona bamusulman pe eske bango bakokota lola te wana eza pena sujet mosusu ntango mosusu na mbala nsima kozanga te korépondre ndeko wana mpo oyo oyebisi biso ke bato ifo baleka na nzela ya Yesu Masiya po tokutana na nzambe ya solo. Ça, c'est l'unique voie. L'unique voie. Voilà. Il n'a pas une autre alternative. Exact. Merci mon Major Ngbanda. Bayoki yango bakongole bayoki na matoi na bango. En tout cas merci za malamu to yokaka makambo ya mayele o pesi biso surtout pona armée na biso ndenge olakisi biso lisusu esengeli na bango kobimisana no batu nyonso tu wana o baza komonisa biso pasi na mboka bongo to meka kotonga mboka. Merci na yo puto baka tango mutali kozwa yo mo Major bato musu bazo benga pa Diamant Noir ngape na lobaka na yebite Major Ngbanda ye moko soko ni kozwa ye malobe pa ina yo basala ko boni po mingi bazo benga kaka pa Diamant Noir tu mais ngana za na réponse te to baki bayaka toujours pa na yo moko malobe pa no basala boni. Merci mingi maman Gisèle bakoy ko kende na que dit la parole de Dieu s'abonner tous basana ba question bakotuna que dit la parole de Dieu pour ba balingaka français ba balingaka lingala bon bakoke na puissance pour la vie de notre nation puissance pour la vie de notre nation ou bien en abrégé donc PPVN donc bakoke ndwana donc les amis balé misatu tezaka mibale. Disons puissance pour la vie de notre nation en abrégé PPVN. Oui, abrégé, ok. L'abréviation babeti PPVN. C'est ça. PPVN. PPVR.
C'est ça. Ok. Balobi, très belle émission. Il y a solo Railis. Merci vraiment, Papa Ngbanda. Atikeli biso susu Ngbanda mususu. Donc, kombo wana ekozalaka toujours ekotambolaka kaka na biso elongo ti mboka na biso ezali kozala libéré. Merci na yo tokutani na bandeko nyonso tu bazalaki na biso elongo. Merci na bino nyonso tu mpona pokwa ya lelo to mokolo na lelo opesa mbote na bandeko nyonso tu oyo balandaka biso na kati ya Diamant Noir TV oyo balandaki mpe yo elongo tokutani na mbala ya nsima. À très bientôt. Bye. Bye bye. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV,